toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. balandi ya DMTV mbote na bino tozana esengo ya koyeba ke bozali ebele bozali kolanda chaîne YouTube na bino boyebi yango DMTV ememelaka bino actualité pe analyse sur sujet d'actualité mais également faits sociaux to pe réalité kaka oyo tozali vivre na République démocratique du Congo bien tozali vivre en tant que Congolais ya RDC lelo tolingi pe to échanger na bino sur sujet moko ezali pe sujet d'actualité bozali certainement informé na yango nde tolingi to partager moi moke makanisi par rapport na yango ndenge to salaka comme d'habitude mais boyebi je dois toujours devoir wana ya koyeba ko sensibiliser bino pe biso surtout par rapport na etali maladie ya coronavirus et memel biso makambo ebele boyebi et lequel biso en tout cas problème ebele ça na secteur moko te ya vieux ali touché par maladie wana donc bandeko s'il vous plaît to continuer qu'observer mesures barrière ndenge bakonzi bebisaki na biso to mibatela maladie ezali po bato bazokufa nango bazali c'est vrai nzambe azoka kolela na biso nombre ya bato bazokufa ezali vraiment moke nde pa etokomisi mais sengeli nombre wana kitandela zéro wana nde kozala malamu mingi boyebi yango prévention ezali seul moyen efficace oyo tokozali nango na maboko pour que tokoka lutter contre virus wana ya COVID-19 justement sujet na biso ezali en rapport pe na maladie wana toujours parce que ezali na influence na makambo ebelende na lobaki liboso boyebi yango que par exemple chef de l'État na tango a décrétaki notamment état d'urgence parmi mesures oyo azwaki pona ko éviter propagation ya maladie wana en tout cas il a été décidé par exemple que soki beaucoup feli et surtout salemi na période ya corona opena makasi na période ya confinement et même na période d'état d'urgence soki beaucoup feli nzoto ekolongwa morgue ekokende lisusu na ndako te to na ba salle oyo tolelaka te to benga ba funerarium to ba salle funéraire et okende lisusu kuna te to ndenge toza kolela misu na ba espace kaka ya polele ba terrain to na niveau ya ba maison communale ebele ekomaki vraiment ekomela bango shida kwa kosala kopo wana ya kolelaka bibembo moni parfois bakomi kokatela bino ba espace moko ya mike bozo tuta na kotoyo musique mususu koto musique mususu et donc décidaki que ça la malisusu bongo te donc veiller mortuaire ezala lisusu te bobimisi corps na morgue mbala moko bokei kokunda donc ezalaki une manière ya éviter propagation ya pandémie pe ko réduire nombre ya bato oyo bakoyi kokende na morgue pe na cimetière pour éviter justement que maladie wana ekoka ko se propager makasi boyebi que état d'urgence normalement soki nyoso to ekei malamu ekosila toza lelo lundi le 20 juillet 2020 donc lobby état d'urgence le 21 ekosila sauf en tout cas changement tout sauf imprévu et gouverneur déjà communiqué qui par rapport na etali par exemple makambo toujours ya kolela babibembe lobaki que interdiction wana ya ko sala ba veille mortuaire et kokoba et continuer et donc bato baobanda lisusu kokende kolela babibembe na basale te na bacommune te to na bamapango te décision wana ekocontinue ata soki tolongi coronavirus ndenge gouverneur ye moko asexprimaki tokocontinue kaka koprocéder lolenge oyo wana une fois que tosali lever du corps à partir ya morgue tomemi nzoto wana na funérarium et après funérarium mpona bachrétien bokoki komemango mwangonga moke na église bosambeli et puis après église bo acheminer yango directement na cimetière pona bo kunda yango et
à ce titre bandi déjà travaux il y a un nouveau funérarium notamment na hôpital général il y a Kinshasa premier funérarium il y a ville l'état aza kotonga akuna alors eloko nde et attirer mon attention na biso to zaina mo ba question belé o to zo mitu ne zo traverser biso moto zo sa pe motu pasi to ebite na nombre ya ba mort oyo to zakanango batu ba kufi funérarium wana ba procéder ndenge nini et puis ezala kaka na mama yemo parce que ba corps nyonso te vandaka na mama yemo te funérarium wana ya l'état ba condition ko zala ndenge nini wana boyebi ke bato belé ba saluaki mesure oyo beaucoup plus na sens ya ko réduire coût ba dépense comme la ba famille tango beaucoup feli boyebi que parfois ko sala matanga ko organiser matanga ça ko coûter même plus cher que ko organiser ta mususu feti et donc bato belé ba saluaki mesure wana baloba ke tika la bongo mais Jantini Ngobila aye na boule oyo après morgue bokei na funérarium soki bo ba chrétien boko même na église na yebi ke l'église a réveil bilo wana basala yango te mingi tozomona kaka église catholique peut-être tant mususu pe protestante bo memi yango et puis après bokei kokunda alors boule nini ezali sima ya construction ya funérarium au Jantini Ngobila lingi ko imposer na bato c'est comme ça qu'on doit le dire parce que tango bato belé basalua ki mesure wana baloba ki ngo pona funérarium o yazo bimisa wana te idée na ye ezali nini parce que d'un côté azobo sala que en tant que ba bantu pona biso matanga eza eloko moko pe ya sacré donc biso tokoki kolela mutu n'importe comment ezala pe vite fait c'est vrai tozomona ngo mais quand même par rapport ya baku tomona ke décision ezala quand même moi malamu mais ya ye kozongisa biso susu na idée ya funérarium soki ba osala ngo pona l'état asoki boye batika pe ka ba privé ngo ezala olobika ke bon ele kaka wana kaka quelques instants mais là la té après ekei mais finalement wana ezala kaka tout ça na biso toloba eloko moko te parce que on dirait sikoyo ekobimande ni kobimasko on dirait to casser ba privé po biso tozwa monopole eloko ngo to sala ngo biso moko mbongo côté quand on sait modèle oyo ba kontina biso pe ba geraka ba entrée ya mbongo ya l'état eloko oyo ezali kotika biso un peu na ba doute tozali penza pour idée wana ya Jantini Ngobila te encore que priorité est-ce que zali vraiment kotonga funérarium wana parce que Kinshasa bopeto na écoute démarrer nango kutu nanu te ayeko bakisa idée à funérarium alors que ça urgenté est-ce que yango pena ezali urgent c'est vrai que décision wana eza kutu gentilité population a salué ki yango alobi compte tenu ya ba dépenses toujours souffrir vaut mieux décision etika la morgue boke kokunda ou bien bokoki koleka na église mais idée à funérarium o ya ye nango wana ezozongisa biso ka quelque part na ba salle wana kaka esika batu balela pe kaka bibembe po il faudra encore des dépenses de plus à part au dépenser na morgue finalement objectif au batu ba saluer qui mesure wana ikozanango atteinte on est comme makamususu question to nanaye gouverneur Jantini Ngobila est-ce que décision ya juana constitution PCA prérogative ya reçoit décision à lolenge wana est-ce que ça ko revenir za compétence naye ko reçoit décision modèle wana question msutu stomituni godempoi na assemblée provinciale il y a Kinshasa assemblée provinciale pardon il y a ville province il y a Kinshasa est-ce que ba approuver décision wana est-ce que tuna kikutu bango nan Godem pour le président de l'Assemblée provinciale, et je pense que ça touche quand même à la population quinoise. Et c'est bino bato boza ba élu na biso boye ba pe ko transmettre en tout cas ba posa il y a population ngopé à Kinshasa population ya bino sinon boye ça ne va pas. Et question surtout ça comme tout na est-ce que ekozala la même chose pour na bato surtout c'est cela la question parce que awa tozaka toujours na mboka moko oyo ba exception zanga te bosa na ba exception facilement na mboka komone la bato mususu mais bato mususu pona bango makambo ko sa manango selon les interdits bango baza au-dessus à mibeko c'est vraiment malheureux. Gouverneur Jantini Ngobila nega tolobi priorité en tout cas ngala moni ezango funérarium wana te zandu ba mama plus de 30 000 vendeurs comme si bango ba chômeur zandu ozotonga te yo ye au sala funérarium c'est que ashida c'est que kopeza wana po ba privé sikoyo bo vandi si bango donc maladie o kake ye bozu bolali si ba privé po yo bo sala so elo mo ya genre wana priorité za zandu si ça non kotonga zandu si ça ko bongisa zandu lobaki yango mais zandu lo mo nanu te et pourtant wala ndeza
urgent parce que ba famille ebele ba dépendra na zando wana lelo bazangi misala ba vendeur biso tozana 30 000 vendeurs ba cause na combien de dépendants, combien de bateaux ba bénéficier na musala bango basaka na zando wana, combien donc kokoma todo koma tata musu na ba 100 000 personnes au kaka zando wana lesaka. Donc je pense que priorité c'est locaux anati, priorité ils allaient vraiment en côté parce que déjà pendant que temps où yo maladie au peso frappé biso toujours que peut-être déjà moi en lire wana kolongwa morgue to kei to kundi soit le roi d'église ce sont en peut-être que beta moi tourne église mais oh yo zo sala wana pour ko boma ba privé wana pena eza malamu en tout cas lecture biso to sala to mon ngo eza pour intérêt mususu donc eza ngo pour intérêt population te ngala mona te en quoi et logo yo saliwana et ça malamu pour la population. Je ne pense pas, je crois pas que Bakinois besoin approuver loko yo sali yango ba représentant ya Bakinois malheureusement ba vandi na banka bazolo ba pe loko moko te to ba peta assemblée provinciale ngo so ezala kakao ya Kinshasa ezali vraiment mawa mingi maramboto mona na mboka na biso. Donc voilà et loko to ngaki un peu to partager na bino parce que to trouva ki yango intéressant to ko échanger na bino to moni que tozo ki indépendant vers fin ya ba salle funéraire na ville province ya Kinshasa mais Gentini a créé les biso funérarium où ils alla pembeni ya morgue azo banda na hôpital général donc ya mama emo mais ba morgue na ville eza combien donc est-ce que partout na ba hôpital wana to lo bata ya l'état otonga ka ba funérarium mango bongo ba morgue eza na ba hôpital privé to ya basango par exemple kuna e osala mandenge nini donc c'est vraiment donc la décision moko je pense que le plus urgent ce n'était pas ça vraiment désolé wana côté batuba ozelayo notamment na ville province à Kinshasa zali non na makambo ya Zandu par exemple zali na makambo ya Kinshasa bo peto tokanisa kike kokaki ko profiter na moment ba confinement notamment la commune ya Gombe pour que sala musala ngone fiske ya Kinshasa bo peto emona na memona na ngopete donc côté anande zali moi pasi pema wa voilà donc to komi kochite to comme na suka aliso na biso. Si vous avez aimé bo tike la biso like moko vous allez bien moi commentaire pe pourquoi pas mais surtout bo s'abonner na chaîne DMTV et bo zanga pété ko cliquer na petite cloche de notification juste à côté, elle vous permettra en tout cas ya koyeba ke totie vidéo moko en ligne pour na bino to analyse tout simplement et aussi boyebi coronavirus et même biso makambo belé yango pe luki makambo ba funérarium mo Gentini ngobela osala donc bande ko to mi batela to respecter les mesures barrières parce que prévention les alliés seul moyen toi nango pour lutter contre maladie wana. DMTV en tout cas remercier bino ndenge bo passer moi moment na biso to ko na bino très prochainement. Au revoir.